Mbote la bande nyonso bomesana kolanda biso bozalaka branché sur la 3W radio télévision lisolo ezali toujours yabino DSV Diana sur le foot de vous pertal moto toujours na kati ya bato. Mbote la bande ko oyo to bandi na bango 2015 pe to koti na bango na année 2016. Nzambe aiba kobatela mabota mabino pe Nzambe aiba kobomba bino wuta ebandelia année 2016 pe ekino nasuka ba changement emonana na kati na mi sala na biso. Ya solo bana ya Congo bo mesenu ndenge toyaka kaka kopesa ba information na biso ndenge toyaka kaka kolobela bino bana ya Congo. Ndenge na biso slogan na biso ba congolais to ba africain to lobaka mbula ya sika makambu ya sika. Mais nazalaka na doute mingi parce que les mêmes 2016 oyo to bandi les mêmes buzoba oyo longaki nango na 2015 na 2014 2013 12 11 10 9 les mêmes buzoba oyo to koti nango na 2016 pona kolakisa bino ke congolais alobaka mingi mais misala ezalaka moke. Congolais mosala kokwakola mais mosala kokwakola mais ba action ezalaka te. Ya solo bandeko na kofungola bino misu bana ya Congo sika bozali kolanda biso année 2016 ezali année moko oyo peuple nyonso zali kolanda ngai soki tosali kaka erreur na année 2016 mais c'est Joseph Kabila akotikala na pouvoir pona libela. Année 2016 on a ko benda bino bandeko na ba congolais pe ba congolaise soki tozali unité mais c'est Joseph Kabila ko maintenir na pouvoir parce que et kozala ba impérialiste oyo mutu ba ko na pouvoir te ba ko tika été mais et kozala biso ba congolais parce que biso na biso bolingo ezalité biso na biso koyokana ezalité biso na biso kaka oyo kolabo oyo traître donc tozali unité na kola kisabino ke batu ya PPRD bazali uni na makambo na bango nyonso yango bazali ko réussir groupe ya opposition mais batu ya opposition bazali plus divisé yango bazali ko atteindre objectif na bango te. Bande ko na ngai bolanda na bokebi mpamba te masolo ya 2016 oyo toyena yango ba parti politique nyonso tu na kati na Congo ezali ba parti politique tribal. Alors bande ko na ngai na kati na Congo tozali na plus de 474 partis politiques. Mais totali na plus de 474 partis politiques. Ba parti politique wana esalama pona nini? Pona ko renverser M. Joseph Kabila na opposition ou bien ezali ba parti politique moko ou ezali ko soutenir M. Joseph Kabila pour maintenir au pouvoir. Les mêmes choses na kati na diaspora ba groupuscule to ba parti politique ezali ko botama toujours les mêmes mayebo. Ndenge tolobaki ba parti politique na kati na Congo ezali ebele changement moko ezali te mais c'est Joseph Kabila toujours azana pouvoir. Na kati na Europe pe les mêmes partis politiques les mêmes ONG et komi ebele nyonso tu wana nazali komona tina na yango te malgré ba touche même na Rome mais je ne pense pas que ba parti politique to ba groupuscule o ezali ko bima mingi na kati na Europe yango nde e ko renverser pouvoir ya monsieur Joseph Kabila. Bande ko na ngai soki to panzani to zana kati na bopanzani to zana kati na bokabwani monsieur Joseph Kabila akofana na pouvoir. Total ba parti politique na biso na Congo ndenge nini e fonctionnera pe awa na Europe balandi même idéologie. Totali parti politique oyo to bengi Bundu dia Congo. Na Bundu dia Congo to Bundu dia Mayala kuna okokuta inyake de ba Congo. Moto moko akoki ko contredire ngai te est-ce que na Bundu de Mayala est-ce que baluba batabandu bazali majorité ou bien ezali parti ya ba Congo ya ba Congo.
tokei na parti o tobengi palu. Palu ezali parti ya batu ya bandundu. La plupart ya batu ya bandundu nde bazali na kati ya palu. Pe totali MLC to apariko, la plupart ce sont des bangala. Oyo bazali na kati na parti wana. Totali na IDPS pe, oui. IDPS ezali moi mix, mais la plupart pe ce sont des baluba. Oyo ba soutenaka les mêmes partis IDPS. Mais totali na ba parti lokola INC, okokuta bangala, okokuta baluba, okokuta bekolo tu. Okay, na PPRD, okokuta bangala, okokuta baluba, okokuta batabandundu, okokuta ba parti tu. Bande konanga boye bisangai na ba front o ezali ko salama awa na kati na diaspora. Tomoni ba front ezali ko salama na kati na diaspora. Okomona batu misusu badimi, bango bazali batu ya peuple mokonzi. Soki bolandi idéologie ya peuple mokonzi na se ya nkuku, bokomona makambo o ezali na se. Soki pe bolandi oyo ebimi, prenons-nous en charge. La plupart okomona baluba na baluba nde bazali na parti ya prenez-vous en charge. Na otolobi ke peuple mokonzi bangal. Oyo totali na prenons-nous en charge. Totali la plupart ya baluba na baluba. Alors parti mususu ezali kobota ma débat Congo. Oyo ya bundu di mayala, de mayala. Et kobota ma na kati na Europe, ba parti ebele, ba groupe ebele e kobota ma ba groupe tribal. Alors, bande konangai soki lelo tozali na besoin M. Joseph Kabila to intercaler banzela nyonso tu oyo azali kotambola. Est-ce que na ba parti politique ya ba tribaliste o etali bato ya bandundu na bato ya bandundu, bangala na bangala, bakongo na bakongo, bande konanga boye bisanga est-ce que tokolonga M. Joseph Kabila yango omoni eloko oyo parti songole kosala oyo bakomona ki bazali intérêt na bango parti mususu ke intercalé oyo pe parti mususu komika kosala pon intérêt ya bana ya Congo parti mususu lokola bazali na kati ya masolo wana te bakobebisa yango tozali komona ke non na makambo nyonso tout peuple congolais azali kosala ezali ko marcher te. Pourquoi ba parti politique ezali epelé soki mutu azali na kati na jewana te akopwata. Totali bandeko o bakendaki na Île de Gorée ndenge tomoni réaction ya monsieur Gabriel Mokia. Tala ba réaction ya monsieur Gabriel Mokia ndenge a réagir, cela veut dire lokola ya zalaki te a bebisi ba masolo nyonso pe a traiter bandeko o bazalaki na Île de Gorée et comme batu bakei koteka mboka. Boni kozala na makambo na ba parti politique to ba groupuscule oyo ebimi na kati na Europe ndeko ya ko se retrouver te na kati akoteka to akopwata. Bandeko na ngai tozala ini tozala na bolingo. Soki tozosala ba parti politique to ba groupuscule ya tribaliste yebaka M. Joseph Kabila akofana na pouvoir. Na sengi na bandeko na ngai oyo azali na matoyi ya koyoka ayoka. Oyo azali na mutu ya kobomba abomba. Oyo pe amoni ke tokende lolenge wana tokende kaka lolenge wana nde sor na yango tokomona ke M. Joseph Kabila kozala toujours na pouvoir. Ba oyo bako trahir ye ekoza o bako trahir opposition ekozala kaka ba congolais o ba se retrouver te na ba parti politique ekozala kaka ba congolais oyo ba se retrouver te na kati na ba masolo parce que masolo tu boko kende oyo ako se retrouver na kati ba masolo te ke bino na kati ba masolo boye bisangai ke bandeko wana bako sepela te ngala za ko yebisa bino bomba ezali mabe. Vérité 2016 oyo masolo nyos tu boko kende ba oyo bako se retrouver na kati te ba oyo wana nde bako boma yango. Exemple typique bomoni Gabriel Mokia ndenge apelisi moto ezalaki toujours ya bino DSV Diana sur le foot de vous pertal moto toujours na kati ya bato ete ya bino 2016 oto bandiango mais to bandiango na ndenge moko ya mobulu tokokoma te. Bye bye.